biso bazoyiba mbongo bakangi na aéroport droit de l'homme or soki moto ayibi kata ye loboko nyonso wana yango eza base ya biloko nyonso ezomona donc leta na biso aza na charge ebele donc nga nazalaka na contre droit de l'homme nga biloko mosusu eza teke oyo tosambela eza kosambela te kobongisa mboka nga kutunga fali kosiplime nano kosambela totiana mosala après toke kosambela bazotia biso na confusion oh là là omoni ba église mère yango tozo faire rêver moke conscience bato net olingaka politique o lelo basalaki boye bayibaki mbongo bongo jeunesse nde ezobeba leta azomona yango te banzembo bazoyemba okiti moke libulu okiti libulu pene zamba est ce que conscience eza te banzembo ka esa vandala etelemi biloko wana est ce que conscience ezalaki te mama. Bonjour maman. Comment on est maman? Comment on a maman Hélène Omemba? Merci beaucoup maman. Maman, on a fait sur la moi moutier. Na hôtel qui est le ko za maman. Za maman bon si, tu connais cette biso. Il est là on a aujourd'hui pour la vie à ba jeune belé, à ba bima na bango, sur le plus de lelo. Tu connais comme maman, on va comment on ndeni. Merci maman pour na kotuna nga likambo etanke maman mukolo. Eza malamu toujours kaka kilelo mais pona biso bato tosambelaka ezo ko surprendre biso te ezo surprendre biso te pourquoi po yesu ayebisa biso yango alobi na tango ya suka bilenge donc bato bilenge bakokoma mabe bakorespeso su baboti te bato bakosama kamna ndenge na bango po ekomi na tango ya suka moto akositukela kilelo akomona ke kilelo atangaka bible te po basi baprevena biso po kilelo ekomi lelo mama limbisanga yo pour sa jeune fille bana bazo banga su biso te OK okoloba neli kambo ya sa yeba mama wana tangu na bino biso tangu na biso toyebi omoni boyebo ya bango ezomema bango na pasi po moto alexaka moto nzela ezaka oyo alekaki liboso biso tolekaki liboso toyebi ba inconvénient ya oyo elingi esalama yango somona ebele bazovana na ndaku barecours à l'expéditeur kaka mpo na kilelo elateli ya malamu yango mone bapapa bakomi koviole bana mpo na kilelo mibali bazaka na sensation mosusu papa na biso basi yo mwana olamoki mwa kiloti limbisanga mama nyonso ya se ezomonana alati elamba ve nyonso ya biso basi ezomonana ve de vengeance olati yango siko papa za papa to jeune dimoni ko bovandaka ne akoviole te mama akoviole yo takolinga yo kaka po biloko yosala eza ya yote olati mabelo tiki libanda sasa so mose bandaka na libele yo elamba nyonso tiki libele mukongo polele mipende polele mwasi nzoto mose eza nzoto ya sacré oyo ebota yesu kristo efo ezala nzoto moko ezopesa bina bamiziki tozoyoka ngo bokomi koyembela biso miziki oyo ezanga ntina bolingi kaka politike o lelo basalaki boye bayibaki mbongo jeunesse nde ezobeba leta azomona yango te banzembo bazoyemba okiti moke libulu okiti libulu pene zamba est ce que conscience eza te nyonso wana ezaka kilelo papa na biso lwambo alinga koyemba makambo ya mabe bakangaka ye OK solo n'importe na bango mwana oyo nani kofi bamapeta nsima bakangaki ye te mais sikoyo bazoyemba oyo badekale bawuteli biso wapi badekale baza na batata te baza na bamama te banzembo ka esa vandala etelemi biloko wana est ce que conseil ezalaki te mama banzembo ezoza banzembo ya conseil ya kopesa bilenge conseil moto azombona moke biloko wana eza jibe piana tozoyoka ndenge azombela biso azopesa meme moke conseil na bagene me bango nyonso batikali ayembi na nsima atie promo na kati ya bato bazotala okotela biso nano bamama kilelo ezoboma kilelo eza bible te bible ezoloba kilelo eza bible te makambo oyo toosala nowe mpe ezalaki na ntango nango balobi bazalaki komela bazolia bazobalisa bazobala mpe me ntango bazali kobala bonke botika pote nzambe alingi aboma mokili nzambe akoboma so mokili me yesu ye moko nde azoya alors okilelo toyebi te na yesu na kilelo tootya yango wapi pardon mama na nga boye kilelo eza bien te mama bino bagene boyebisa biso eza kitoko te bible boyi bible alingi yango te
mais Bible Daniel bazoba na ine simba makambo yoko kende mais ekokokisama biso tozoloba bana boyoka biso pardon na kilelo tolembi et comme na ba mama mikolo kola biso na kati ya kilelo biso twakala bilamba si ya ngoa tina te o azen so ba obi boso ba ka ba jeune mais ba mama pe so ta lokola biso mama ba mama mikolo bazanga mitu o batamaka bible te o baboya tongwetana bango wana o batwakilelo nzoto akala ozomona pe aza mutu akala me bilamba sika donc atika mama na ngana za minga koloba te bible sa loba biso tozo référer na bible que pour l'été fixe ba kambo faut ça ndeni pour kambo sila l'état oui lenga salaka na tango akala l'état a changé te kaka leto azalaki yo azali ye pe akozala asala kama makambo asaka kala ti okanga ba do ba jeune so lati balati me bakanga ba alobela bango aba nzembo a partir ba nzembo na bango ba ça change mingi na politique OK bango balinga ka bayibaki boye basala nanu ba jeunesse te le futur de demain bango wana biso tokoleka no baza na parlement ebele bakomi lokola biso bakoleka na jeunesse tozoboma ti l'état tala nanu jeunesse atelela biso na banzembo wana ya bato wana atela biso lateli ya bana na biso ndenge atalaka biso atala mpe bana na biso yango wana kaka mama toyosenga. Merci beaucoup maman. Bakomonani abokomona nga anise pamise le tozolobela terme moko kilelo ozorenie sikoyo na bagene ebele kikamuke kilelo tobi toyeba nani kilelo nga uti wapi ezala nini kilelo wana ozolobama mingi na minoko ya bagene normalement kilelo selon nga na sala étude na moni kilelo eza eloko moko eye mopepe moko ya mabe pour alpo bato nyonso bazopesa terme wana soko otali makambo azosala ezosala makambo moko ya mabe mais ezwa succès yo moya otamboli olati mabe lati mabe nta moto akorige olobi yo okorige nga ndenge nini oyebi te eza kilelo eza makambo moko etambola or botambola or sujet ke moto ago se comporter mais abato bazozwa yango normal bazozwa yango normal yango wana bazolobaki anogilelo oyo nde eza mpenza ya logique wana mpenza eza kilelo te eza makambo mabe yango wana epesi kombo ya kilelo. Sikoyo ndenge bozomona bagene baza ko se comporter bongo habillement na bango makamne lobele changer ba terme komi bizarre sikoyo ndenge bakoko so akola kikala ezalaki ndenge wana te sikoyo ndenge kama changer mpona donc opinion na bino eza nini par rapport makamne ezotambola mikolo avec ba terme ya kilelo yango ezobebisa bagene mpona nga nazomona eza biloko moko ekosalama te soki letaki apesi balwa na ye alifo balongola baterme wana bamoni mutu aloba na baterme moko boye fo bakanga ye batuna ye ke pourquoi yo komi kosala babiloko ya boye biloko wana yo ozosala po esala nini na mboka leta alifo afandisa balwa na ye. Sikopona ba fille to ba garçon baza ko se comporter bongo conseil ni opesa bango yo attaque par parent parents surtout na mwana oyo aza éduqué a jamais que ya okota na ba terme wana terme alfo go changer oyeba non likambo wana zo sala eza mabe soki pe na binisi terme oyo te eza terme moko eza na sens te na go lobango te lobango te soki na lobi yango eza mabe batika kosala babiloko wana. Merci beaucoup papa na biso c'était vraiment. Kombo nanga bonjour. Kombo nanga mama Fifi Komemba. Mingi ya koloba ezaki po grand sœur déjà lobi. Kilelo ezoboma. Kilelo bana bakombe mpoli. Nikola kilelo so bine kilelo te. Kilelo ngezani toye bango te. Parce que maman mon pe bana ngo. Baza ba parents bazo tana bandako. Yo parents mo mo ya tio ka ya mukuse. Ndeza ndako pekise ke ti mwana mabongo. Mususu abimaka bongo bamoni eza permis pa bango mususu bakenda olata libanda na ndako abimi mwana malamu atie kilelo na ye na saki
tozomona bana etika moke totambola bamayo bana azotambola bamayo mona oleta mwa kiloti mwa moke parent na ya koloba te aomona mwana neka normal soutien kutu baboya omona moto azokende nango na nzela waya motu mosu amoni boye baviole ntango baviole ngambo bakangi moto batuti na télévision baomona ye bakonzi ya mboka bazwi éduke politique éduke mpe peuple te nation ezokufa nation mpenza ekufi nango ya bana biso ebebi biso ntango tokola malheureusement nakoma place wana te mais bagrande sor naso bagrand frère sobi kingabo ezalaka oyo banda kokanga bana omwana mwa moke otambola 10 minuit 2 heures du matin mwana otambolaki lelo mais biso toyebi ke tongola 18h chaîne ezalaki ka moko na chaîne ebelezamo 20h bakangi télévision ti bafuna ngo mosu 8h 9h tokufaka te et pourquoi pas le peu bakosala yango le mentalité même échangé bana bazobanga baparent te obana kilelo nzembo na bango mabe babimi so babandi koyemba odo namona ngo ndire na binda so naa na katikati ya bato balandela banzembo oyo bazoyembela peuple ezokufa bana baokende libela bazozonga te bana baboti mike mike lokwa na mboka tona capitaine toa na intérieur te mpo bana babota mike mike bongo mpo ani mpo na kilelo oyo nyonso nazaki nango ya koloba yango wana bakonzi batala mboka balanda kilelo bazongisa bango normal. Merci beaucoup maman. Merci. Pamba sina ngote siko yo papa oza mwana na ndako omoni mwana na mbasika mais c'est ça kilelo c'est ça kilelo mais pour la ngata na papa bon interdire yango mwana azi prénom kilelo tambo ana ndiro mona bana ba mineur bazoluka bongo ko ba lesa papa ah mais oui ba mineur bazoluka bongo ba lesa papa c'est ça ti au mona abandi na âge à 12 ans, 13 ans, 14 ans, fille. Oui. A fait développer. Il est là, moi. Mais si quoi, en tant que papa, moi, à 12 ans, 13 ans, moi, c'est tout un peu normal. Mais un parent qui ne travaille pas. Ah non. Tala, maman, maman, azana bébé, azana moi, na moussous. Est-ce qu'il y a une limite, maman, na la éducation? Maman, na zo sing. Asa nga mbongo ko ba tini ndana bebe na mwana ni ya to ebite ba o atiki na ndako comprend yango wana ndem de binsa kilelo donc ba parents baza na place na bango te puisqu'ils ne travaillent pas alors l'état na biso za démissionnaire. OK oui wana no so ane za l'état azo oyeba encadrer nanu jeunesse na emoko te. OK ozwa ba musicien ba awa envorien donc wana excuse pour na terme azalaki na elelo moi ka po d'un coup boye akomi koyemba akomi na mo voiture ozomona donc batu bakomi kolanda nzela wana oye alanda classe il faut alanda nzela na ono na te moninga omona te akomi omona. OK. Akomi boye kasi yango na kilelo. Bon suite à kilelo zali que cause à kilelo za que ba parents na nous baza en chômage. L'éducation d'abord. Oui. L'éducation après ba parents baza ba démissionnaire. Oui. Donc bazo koka ko supporter bana. OK. Même ba o bazo sala. Bazo fouter combien? OK. Pour survivre pendant un mois, bout de mois à Okokate. Donc l'État il faut revoir d'abord Bakambouya Misala par les parents. Donc les parents comme responsable, bana bango en charge. Responsable bazu bana bango en charge, bazu ba foyer na bango en charge. Oui. Alors, aza capable ya rolo. Oyebi kilelo ana ça dit beaucoup. Vraiment, ça dit beaucoup. Eza na bana mususu o lelo ba komi ko héberger ba parents bafuta ndako
baza place bana non papa vous à moi clair parce que moi je suis pas avec les parents en charge so comme na niveau esengeli bana moi mieux le la bana mitié OK ah on est nga boy kilelo te oui oui baza na foyer na ngai na mwasi na ngala bana OK alors bana oya ngai ya bitie bakomi kozwa nga charge bango bakuta ndapu bango balesa nga est-ce que moi la ndengwa sone talati mwela mamo est-ce que nga za parole la redi donc papa comme faible devant bana parce que bana ndela comme kozwa ba responsabilité et ba parents alors siko wana nyonso ana zozonge pa l'état tande mutu azosala te azopesa ba parents musala te oyo bango bakoko ça ko basi pota bana na batanga ba éducation bien tout ça non les années l'état donc il est là on cause à l'état ils ont encore l'état oui ils ont pas l'état OK so OK na ba mboka mususu na tamboyi na ba mboka mususu so OK na 7h 8h non non 9h au moins moi mukete na nzela te o bango nyonso na tongo bakenda classe nini éducation est gratuite OK école gratuite donc bango nyonso na tongo après l'école primaire est gratuit non est gratuit on est là ba fiasco fiasco oui est là ba fiasco omoni na mboka onga akenda kana soki komi 10h omona mutu te na baba batu bake misala omona te bazoteka na banzela non exact mais c'est ça donc ozomona vraiment atuka mboko ya nde mosusu ya différent na mboka na biso mais zonga sikoyo na Congo oye ta premier jour obandika na aéroport obandika parasole mobana mike bazokoteka mbongo wana po basala nango nini po bakendolesa baparent c'est ça déjà ba signe pauvreté n'importe c'est presque ça merci beaucoup papa et puis la comment la maman tondo là pour ça on service na mpona kondezo ni mikolo kilelo ba jeune kilelo le télécharger makomi ça makamka so c'est on de on na bino biso tera kilelo donc c'est sur makamka kilelo zo mona ngumeni bon eza le monde nous on a sentiment biso tant de kola et que moi c'est bon makamka mobile OK moi c'est avant de bala il faut ezaleli na ye selo etamboli na ye yango ne ekosala ke epesa ye mobali OK kasi lelo bato komona ke soki alaki bapuse elibala yango bagene mpe bazokula akomoko kovanda biso na kati ya ndako donki moye babala eza te me kitoko na ye wana ezokotue kaki balata mabe yango okenda ndako kopotema mabe bakamati bakabona na mobali me ezalela mobali na ya mwasi esimbi te basali basepare ya bana bazali bamosusu baza alati bien abombi elamba mosusu na kati ya sak ere okende libanda kuna azwi elamba akota asengi esika mo boye achange akamati alaki bilamba mabe ntango akozonga asalisi kaka nesiseme asalaki wana parent mosusu bayebi te eya te kote bisala ya bapara te mosusu ezalaki bapara mosusu lesa ale amoni ke mwana wana yango alesaka ye aza na pouvoir moko te devant mwana po aloba na ye po aza na eloko te kasi na ndenge nanga nayebi na boteli bana na nga tokaka mwana aza étudiant na kati ya sa docteur na eloko ya te ndenge ofashion elamba balingaka basi te mibali te makambo nyonso oyo droit de l'homme droit de l'homme azosi soutenir des fois d'autres bêtises OK osala boye o droit de l'homme aye o comprendre OK na makambo kilelo donc tozu exemple mobeko lwa nani bauti koloba ke babanda kokanga basina homosexuel deux fois babande kotelemela bato bazotia makambo wana mokeli droit de l'homme donc c'est que bango mpe bazalaka parmi donc babétise oyo tozo na bakilelo droit de l'homme nde ezokosoutenir mingi babétise pantere wana bauti kotia awa ebande kotrake toujours mpona makambo ya kilelo oyo droit de l'homme etelemi bazokoaplike yango mabe donc ngai ndenge nazalaka boyeko nga soki ngai naza président droit de l'homme na mboka na ye ekota ngai
mais droit de l'homme peut embêter parce que au moins que nous sous sur côté de n'enga de connaître n'enga mabe ezala mabete ceux qui ont respecté en fait les simuto ça droit mamninga non ba occidentaux bango kono droit de l'homme ba tchako ngwe pana bango konate mais ceux qui les fait le bibo ke o yibi ba kato le boko kono droit de l'homme ezala te kakao biso baso yiba mbongo ba kangena aéroport droit de l'homme or ceux qui muta yibi kato le boko kono droit de l'homme ezala te ba ko donc pour affaiblir la population. OK. Nous sommes ya on base ya biloko nyonso so monde. Oh ceux qui lelo. Oh ceux qui yakala. Nous sommes biloko mo so uta deuxième monde bozo baté. Bozo o crier na balabala. OK lelo. So ba banzembo pe ki lelo. So l'état na biso pe discernement na yebité. Donc l'état na biso azana charge belé. Ndeko ndeko to ko 9h pour comment le monde. Normal 19h. Minera ko sana balabala te. Vraiment, normalement. Mais ça, Kingaboua, ce qu'on est les impôts appliqués pour les droits de l'homme. Donc, on a contre les droits de l'homme. En Afrique. Vous avez contre les droits de l'homme. Afrique, droits de l'homme était. Pour bêtises, on est comme ah, droits de l'homme. Mon cher, droits de l'homme. Ils ont soutenu les bêtises trop. Là, si tu veux mettre la forêt, mon robot. Bah, tu vois, ça me tourne à casse parce qu'il y a des droits de l'homme. Si tu as la discussion, mettre la forêt, mon robot, le droit de l'homme. Oh, on était. Au moins, il y a 32 ans. Bêtises, ça va comme moi. Oh. Bêtises, ça va comme moi. Donc, si je vous en ai et ça, si je m'en capital. OK. Capital, vraiment. Il y a peut-être ceux qui vont consommer, va biloko. Ah, qu'on a carré mineza, qu'on a. Ne va bien simple, on est. Mais jeunesse n'est pas pour l'acheter à l'État. Donc, si la tête auto semble, les autres semblent la terre comme ils semblent car. Nous bien connaît. Oui, oui, oui. La loi doit parler. OK. Et ça, vous semble la tête. Nous avons fait que supprimer nous semble là. Tu tiens le moussala. Après, tu vas semble. L'église, on a confusion. Oh là là. Donc, moi, l'église, au moins, l'église mère, il y a encore de faire rêver mon conscience catholique, qui sont comme l'État qui est boyé, à Téléma, protestant. Mais bon, il y a soit salaire. Il faut que l'air. D'abord, on a l'église tout catholique, catholique, protestant, il y a un autre yabaki. Et puis, est-ce que la multiplication des églises, et même les division au monde, vous l'organisez soutien. Non, pas qu'il le est-ce qu'il y a pas encouragé pour ceux qui ont bâti une guerre, ah, quand on dit que c'est une idée. On dit que c'est une idée. Mais hors de l'église, mais par contre, il y a la moto, on y a été banco de basate. Donc, il est là, l'État de Moutatelé. L'État tellement. N'a pas ONG, il va le droit de l'homme, on est l'autre côté. On va au salaire qui biso qui est là, jeunesse koufa mingi mingi. On se doit confondre état de droit, état de sérieux, état de droit, ça rend un link. Et ça bon côté. Et ça bon côté, l'État est appliqué 19h mineurs dans barabara niet. OK. Bonjour maman. Bonjour. Comment on est? Comment on a irai? Alors moi il est tout sur la masse avec les lois. Comment nous voyons si boyant tu es poser sur une question à nous. Nous marquons qui n'est ni je renais ni collé na mi pas jeune. La jeune fille, la jeune garçon et voire même n'a pas qu'à nous souffrir. Par contre dans le monde avec les lois. Tu risques que tu vas qui les lois mon ami. On a vraiment pas une opinion naïe parce qu'on les locaux. Qui le lot mini moi ne outil par rapport donc il y a habillement puis il y a comportement il y a jeune fille qui était auparavant et comme parfois habillement mon corps sexy donc babila monsieur bimi boye babia qui le lot et puis il y a comportement il y a jeune fille ni ba comment bara qui le lot si pour que ça que jeune donc je va dire que se comporter bon va faire ba qui le lot ba tika ba to ibanda aujourd'hui ba ngunde ngeni pour ngai nanu eza mabe mais il dépend non caractère à mutu et puis famille pour qu'il est là surtout bien à terme dans la linga les autres là
makambo ezoleka lelo. Donc jamais nous t'as ko changer botami boye puis okomi ba moko changer non. Donc il dépend de ba famille et puis na mutu na mutu. Donc eza mabe kilelo ango donc ezotinda ba jeune fifo ko lataka ba bilamba sika mo bilo mo bongo eloko bebili donc j'ai alinka za na temps za na temps ba temenzembo ba nzembo kilelo soin. Donc atoza non salite na nda couleur au blanc mon propre ilamba sika donc ezo pousser ba na mabe. Ok. Musupeza ba famille, musupeza mutu na mutu. Ko mutu achaza caractère et dépend na ye moko na ko mona na nga mutu. Kilelo amenga za posa na honte na sala honte. C'est comment conseil ko pesa ba jeune wana o bazala kata makamwa kilelo. Parce que au début qu'ils aiment mabe, je suis na ba jeune bena na libunga. Donc moi conseil pour jeune su éviter que makamwa sala iza mabe. Toni na kata monde wana au seno ni mabe. Ko pesa conseil, ko pesa conseil de tini. Conseil na ngai ezali boye pona ba jeune po ba lo ba kilelo si la te ta ba kilelo eleka lelo donc eleka lelo lobi pe se eleka lobi kuna eleka donc ezelo mo donc futilité donc sengete to ki masima na ngopo makambo ezebele ko perdre vie na likola kilelo alelo ba musu ba continuer donc makambo eze changer na kalenda qui so là tu pantalon munene ba seki au Mexico ezongi à la top donc ma bilo ils ont changé ata ba musu kilelo faut na iPhone bon ba iPhone ba version so comme belé vous avez qui na ba na carte ba iPhone 6 Mexico comme ba 15 ba 14 donc au jour ma caméra changer non et c'est to donc tout c'est tracassé pour na makamba lelo pour to éviter wa lobi donc on perdre vie na juste ka pour le comment ya mukié o ezangi valeur mieux vaut ko kima na makamba nzambe ko kima na classe pour classe eza venu na lobi soko tangi ozala mutu lobi soko osambela nzambe un jour apambolo mais kilelo et apporter l'auté ato sombi iPhone 10 ato sombi 11 ozala pour ça na 13 so sombi 14 pour tant PC ebi ozala pour ça na osombi pantalon o l'air et réunion ozala pour ça donc to kimara na makamba nzambe et puis totanga soki aussi c'est classe oluki musala po musala et puis so mbongo wana ozala pour ça nyonso to oninga ezatika ke donc donc kilelo zo ko za limité mais faut que loko ozala ke lelo za donc eloko ana ozwi ango lobo za bien lobi kuna za bien no lo mo ozwi pour un temps donc ba kilelo wana za bilo pour un temps juste gara au sepeli na minute ko na minute mo bodon aussi limuto na iPhone 6 na carte bonne que c'est pela na oui to mo na fin mais les le côté comme jusqu'au 15 donc les à 15 ça pas marcher iPhone 6 dans les à 15 lobi to éviter nini ko ya OK ils allons dans baloba vanité c'est rien tout se concentrer na maramba ba classe tout se concentrer na misala et puis na nzambe pour lobby est la meilleure. Merci beaucoup maman.